alors papa na yo akotia maboko okozwa bénédiction ya lingomba allez ok kosala musala nzambe bato baleka na baprocédure wana te baza dans le faux basali ya nzambe mingi lelo tomona baosala badérapage baosala babétise engolo banini baza na bapapa molimo obe baza papa molimo te mingi baza na bango te mingi baza na bango te le tozomona badérapage bascandale parce que mutu wana tout d'abord aza affermité ayebi ma deux mots anglais oh my God God bless you God is good good stand up donc amoneka komi grand bala moko intimidation spirituelle eza teke nzambe afongolaki bapata ayekoloba na ye non valable ngai nzambe banda lelo okomi évangéliste to flamme non eza na mutu ateyaki yo atiaki semence lokola ndenge papa na mama soki bakutani na mama na bango réjouissance papa ati semence mpo ngano tobotama eza mpe bongo na makambo molimo jésus atindi biso na champ mpo tobota mbuma mpe bambuma yango edemere si eza bato toza oganie ti baza bana biso ya molimo oyo eza paul oyo nkolo mpe abengaka nkolo abengaka ye aokaka voi nzambe me nkolo mpe atindaki ye mpa bato bankadre ye Timothée, mon enfant légitime, yo taki un peu plus loin, ami légitime, oh penanga na bimisi dans la foi. Bosko yo Timothée robengena. Alors, muto aboto dans la foi, aboto na molimo te, mais c'est ton père spirituel. Paul alobi yango. Soko moni biso to sela nzambe kana solo parce que to botama na ba vrai papa molimo bato babetra bato ala maboko bote bango papa molimo azalaka te papa ya foi azalaka te papa na biso azalaka nzambe nzambe azala papa na yo yesu azala papa na yo yesu aza papa na biso te maza sauveur très bien celui notre sauveur aza plus que papa ozo comprendre amen pour papa ko bota yo Mathieu sauvé yoté. Très bien. Pour le na bic. Pour la corriger. Pour la corriger. Koloto. Gomi pour na ko effacer. Onyo sur ma bé. Ba selema ma bé wana. Très bien. Oyo ba rebelle. Ba tomboki. Bana ya diabulu. Bana li felo. Ba zokota batu. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata esemwa milikola balingami na ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert Ngeko landaka yango Ngeko talaka yango na Vincent Makela. Voilà, to pesi binombo te mingi ba ndeko nyonso bozolanda biso na numéro na biso ya sika. Nzambe apambola bino ba amoureux pe ba amoureuse ya Ciel Ouvert TV. Boyebi chaîne na bino Ciel Ouvert TV ezalaka chaîne oyo elobelaka toujours makambo ya bonzambe. Eza chaîne oyo esengeli bo soutenir yango makasi na lobaka boye. Ceux qui babandi ko compter ba chaîne chrétienne awa na mboka na biso babandaka na Ciel Ouvert TV. Eza chaîne oyo elingaka kaniaka te. Eza chaîne oyo ezoloba toujours la vérité. Na micro ezali ya bino pasteur Flamme
d'Angola. Na caméra to moni tozali na frère na biso Caleb Makela nzamba pambola na moni na réalisation wana eza na confrère na ngai l'homme valable évangéliste Cédric Makela nzamba pambola ye lelo vraiment na sengi na mama papa Zwaki tifanda wana émission oyo ezokipe mutute eza la patriarche eza la haut serviteur o archinani archipape o archinani oyo Zwaki tifanda wana ozozwa vraiment ba révélation makambo o peut-être oyeba yango na ndenga mabe lelo vraiment invité na ngana yambi na mokona lelo ako éclaircir biso bien parce que confusion ezo salama parce que dernièrement na outil voyage na Congo central na ekomona bato bazobenga ba patriarche bazangi ba père spirituel lelo tozolobela problème ya ba père spirituel ba serviteur de Dieu belé bazosangisa bana nzambe bazangi ba papa molimo tozoyeba te tozokende wapi touti wapi tozokende wapi nde lelo na yambi patriarche Vincent Makela pour na tomeka ko solo no makambo etali ba père spirituel à ma gauche je suis avec mon invité du jour le patriarche Vincent Makela que je dis bonjour patriarche. Bonjour pasteur Flamme d'Angola de retour. Vraiment, soyez les bienvenus. Amen. Au déplacement Mouki Zongi, Nzamba Pambolo, Pession Tomakas, ou Kenegna Zongi Nayo. Bogenegi mission évangélique pour nous faire battre son malam. Na collègue Nangai, pasteur apôtre Diamine, que je salue en passant. Nzamba les Gano Pambola, un jour, Tokomona n'a pas Toko Kabola na Luba Nzambe. Vraiment, encore la Pambola Baba sur Rolanda Bisso de partout, dans le monde entier. Vraiment, Nkolo Azwalo Kumu, émission de l'eau vraiment, et édifié Batou. Parce que chaîne la chaîne est édifiée, chaîne est en tout cas encore une fois, Tikanzambe à Pambolayo. Merci beaucoup dans l'eau valable dans la réalisation. Merci beaucoup à l'ingénieur Caleb dans la caméra. Merci beaucoup. Voilà, patriarche Vincent Makela, directement toujours dans la question, la première question, Nalingi, Omega ko expliquer biso, tu as combien de sortes de pères? Tu as combien de sortes de pères? Bon, papa Zaka Moko, hein? Papa Zaka Moko, maman Zaka Moko. Mais tant que tu continues à makambo ya papa, na ba domaine mususu. Oui. Ba papa pe mususu bazalaka. Muto alaction musala. Oko benge papa pona musala wana lakisi yo. Muto ya teyo maloba nzambe. Obenge papa parce que mtate yo. Oui oui. Donc mutu oyo a botu yo na domaine moko songolo. Na musala moko songolo. Azali papa o abotu yo boy na musunité mais a botu yo na nzela ya eloko wana to na nzela likabo wana oyo yebi. Okobenga epe papa. Papa o alaksanga musala chauffeur yeyo, papa alaksanga musala menuiserie yeyo, papa o ya botangai. Yeyo, maman botanga yeyo, papa nanga pe ya kondima, père de la foi to papa molimu. Yeyo, c'est ça. Donc papa botanga mutu, boina mutu na zalaka moko, mais na ba domaine ebele ba papa pe bazali oyo a initié yo na eloko moko songolo. C'est ton père na domaine wana to na likambo wana. C'est na za clair. Voilà, patriarche Vincent Makela, toi, elle a vraiment beaucoup d'attention. Il y a Rolanda émission. C'est une belle émission. Il faut édifier Bino, vraiment l'Europe, Sabino, révélation, orientation, Yamalamu. Patriarche Vincent Makela, question d'Angezabouye. N'a pas de question dans notre tour, Batumine peut bailler bien Bangango. Pesabiso, tu as combien de ministères? Est-ce 6 ministères ou bien 5 ministères? Tu as 5 ministères. C'est dans le bateau le bon balébélé. Pour yembi bango pe bati. Comment la ministère comment 6? Ministère a baïbe zalakate. OK. Ministère a baïbe zalakate. Waneza ba don. Ba don oyo nzambe apesi ba makabo oyo nzambe na nzelango na ye apesi batu. Baza nango na église. Tchoko ba ke don pe ya protocole ezali. Parce que bon pe ba servir à l'église. Tchoko ba ke don ya ba à part le protocole toi sur la banane. Toza ba service belé. Oui, ba tumususu ba moni ki ba kota moi secrétaire d'église. Donc ce qui par exemple l'église ba tumususu ba taka ba policier. Donc donc pe ya ba policier l'église ezali. Ezo ba ksamakaka. Ah donc wana zalakate. Toza na 5 ministères oyo nzamba pesi biso doit ba yembi bazate ba yembi baza ba accompagnateur. OK.
il y a les 5 ministères. Okay. Même à ta protocole, soit banane. Ça accompagnateur. Mais ministère Zaramitano, pasteur Flamme. Na rotang ango. Oui, rotang la vision ango. Oui. Tout ça na pasteur. Tout ça na évangéliste. Tout ça na apôtre. Tout ça na docteur. Puis tout ça na prophète. Voilà. Les 5 ministères. Ok, merci Patriarche. Attendez déjà 5 ministères. On a Boye Biango. Patriarche Vincent Makela. Dans le but Boye, est-ce qu'un ministre dédié au bâtiment Maboko, a pu évoluer sans père spirituel ou comment? Ah, Flamme d'Angola, Moussa Nanzambe, et ça passe pour que tu aies évolué sans moto oyo Nzambe a utilisé qui a initié yo kokoma oyo zali. Ok. Et ça très 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 difficile. Tout d'abord, moto akotia maboko na zanani. Nam ta kotia to abo maboko. Moto ataka moto maboko pour moto a évoluer. Otuninga na domaine ya bunzambe. Oh, ça question domaine ya bunzambe nan. OK. Aza tout d'abord moto sengeli azala moto abotio dans le Seigneur. Très bien. Moto abotio yende nzamba so pesa ba directive pour encadrer yo, pour abimisa yo, pour évoluer. Aza moto oya abotio dans le Seigneur. Yende mtakocho maboko parce que n'importe qui a kocho maboko te. OK. N'importe qui a kocho maboko te. Et ça le kola mwana melaka minka mabele ya mama oyo aboti. OK. Voilà. Alors moto oyo abotio dans le Seigneur. Azala ko la maman na yo to bazaka ka parent. Osomona. OK. Paul même azomona Bible. Azoba ke tango ya azako encadrer bana ya molimo azoba ke na bande ko peso mabele. Si manango na bandi ko peso miliki. Si manango bandi ko peso potopoto. Si manango bandi ko peso mafufu. Do azamwana na ye. De sengali mutu oyo avant bato maboko ozana nous encadrer na père spirituel na yo mutu oyo aboti yo dans le Seigneur yende nzamba ko pesa ye temps oyo ko to maboko pour a consacrer yo ozomona. OK. Et ça va taper belé pour muta comme musali ya nzambe et ça va ko lalika ko lamuki o comme musali ya nzambe te il faut le kabe tape wana si manzamba ko sona papa na yo ya molimo acho maboko abondeli pona yo soki nzamba tinda yo na lotomo moko songolo yende mtako yeba a consacrer yo si mana yango acho akotula katasha. Voilà. OK, merci tozolanda yo avec beaucoup d'attention. Nzamba pambola bandeko nyonso bozolanda biso bo partager émission oyo penzambe akoyeba na kopambola yo. Patriarche Vincent Makela na lobi boye question ezali boye. Na soi-disant ba ministre dédié oyoyo baleki na ba étape oyo lobité bazo sela nzambe to mona pe ba miracle salama okoki koloba nini pona bango baza dans le fond et puis bato bazo na bango ba bango mingi na lifelo. OK. Parce que mutsoka bongo li motema ne tout d'abord okoye bana le loroté ozana doublé parce que papa na molimo nde mutu akobanda ko orienté yo yende mtabanda olakisa yo nzela la bunzambe ndengo zo tambola yango mona ka batu musomona avako mamosali ya nzambe omona papa na molimo amoni likabo ya kosala nzambe kati na ye tapso mona akobanda tapso mona atena protocole ozo comprendre. OK. Protocole pas allez a comme gagner dame abani ko gagner ba am abani ko tasa ngabalamu tapsusu et pas mutu moko batu mbale bamsomo na tapsomo na papa no akondima to père spirituel atindie na champ. Cela veut dire que agade sakona ngabalamu. Très bien. Abana banzela na bawenze na banini oto soko na mikolote baba so brûler betap. OK. Alors banani susu oto soko na mikolo go bata mona baba fle nzambo yo basa ba scandale. OK. Alors ce que komona papa no molimo omona bamsoma tamsusu tango asa ko affermir yo omona tamsoma na aletio modérateur
obana ko modéré nazaki si yo po bandaka na modéré na leka na étape kaka ndenge ozolobela yango ndenge bandaki ndenge na leka ozomona obani ko modéré omona nzambe so alobela bite musalo natindaki ye eza oyo te akoma ntango mosusu mopalanganisango malamu alors papa ya solosolo okanga nzambe okanga motema ne te omona kobenga yo akoloba na bato soki boza na lingomba nzambe aponi par exemple flamme mpona mosala songolo mpo na ye esengeli tobondela mpo na ye mpo aexerce mosala nzambe apesi ye soki otelemi mi paul esalamelaki ye ndenge wana alors papa na yo akotia maboko okozwa bénédiction ya lingomba ale oke kosala mosala nzambe bato baleka na baprocédure wana te baza dans le faux mpe bosala nzambe asolo te voilà. Voilà, patriarche Vincent Makela Nzambe vraiment à Pambola parce que aujourd'hui ça va révélation et je peux ça va tout minima yele. Patriarche Vincent Makela question nga monsieur Ezaboye. Na lobi to ya non na mboka na biso awa na RDC mboka makasi. Basali ya Nzambe mingi lelo to mona ba osala ba dérapage, ba osala ba bêtise. Ingolo ba nini bazana ba papa molimo ou bazana papa molimo te. Mingi bazana bango te. Mingi bazana bango te. Le tosomon a ba dérapage, ba scandale parce que Moutouana tout d'abord aza affermité. OK. Azaki assiduité. Oyebi kalezaki tapso to bonga motema. Okomona tango ndimeli Yesu Masiya bandiko te bandiko te yo 4 lois spirituelles. Lelo za kasute mutazala tata vanda alanda yango atako le 4 lois spirituelles wana ezala ngope malamu te mais ezala même ko contribuer na moi connaissance mukia vie spirituelle à mutu. OK. Lelo bunga omona ngo sus ezala sute bécole de formation ezala sute mutu kaka alala la muki boye amiti prophète. Surtout ministère de prophète. Moutalana la mukaboye a commis dadi. Azape na paix spiritualité. Azanete. OK. O mona mutosko yo abana ko se comporter ko la chef coutumier. Bon na e. So azui mo mbongo so mbima débat frère micro akoba ba mixer dans comme na ko moins cher. Moins cher. Ati mo veste na cravate. Na cravate na sapato ya mpenza. Patana mpenza. Wana tiango nini mokobo penza doko ezongela. Wana prophète kitalatala. Wana soka fanika bazoni sa makolo kabu. Intimidation. Ayebi ma de mots anglais. Oh my God. My God. God bless you. God is good. Good stand up. Donc, aïmoune comme gramba la moko. Intimidation. Intimidation spirituelle. Yango moni le oyo même à ta respect. Pas basali ya Nzambe. Na bano bazwa le oyo ezate. OK. Yango somona même na kati ba réseaux sociaux, ba polémique na basali ya Nzambe. Or muto azali bien formé, aza suivi na kati parole. Makama boyo koko takati nete parce que Nzambe bitapona ye et puis azwa encadrement ya ba parents na ye spirituellement et ba parents spirituels. Et Moutouana, au monde à Kotambola Alima, na Kombola Yesu. OK. Voilà, patriarche Vincent Makela, Nazolanda, vraiment, tout ça toujours au cas d'un phénomène. Il y a bateau basanga ba père spirituel. L'homme de Dieu, question l'angeza boye. Nalobi, est-ce que Moutou Soki, Azolo Bango publiquement, devant l'église, qu'il y a un père spirituel? Est-ce que c'est un grand péché? Ou bien est-ce que normal nenga lobi bongo bien comment est-ce normal teza mabunga ko sakanate et puis mutota kazo samlo genga za papa moli motebo abota mandegeni po mutami bota kate munustu abota maka quelque part très bien et pas mutu songolo na pakala ye aza la paix spiritualité parce qu'on a été yayi. OK nana laksa yenkolo po ezate ke Nzambe afongola ki bapata aye koloba na ye non valable ngai Nzambe banda lelo okomi évangéliste to flamme non ezala muto ateya ki yo OK ataki semence lokola ndenge papa na mama soki ba kutani na mama na bango réjouissance papa ti semence po ngano tobotama eza pe bongo na makama molimo Nzamba sangani na mutu abenga mutu akomise mosali na ye
atindi pas que ne botambuma Bible le bien côté Jésus le bike na tindi bino po botambuma Jésus le bien côté alobango mais babuma ko la tindi to bota eza bambuma manga te ni avocat eza bana molimoti très bien ozomona oui oui Jésus tindi sur la champ pour to botambuma pe bambuma ngwe demere c'est ça bato tout ça gagner baza bana biso molimo soko olingi totanga Bible mona yango mwana na ngai nani Caleb tina biso na Bible totala soki na Bible bana molimo bazalaka to bazalaka te po batungi batelemela yango o te mwana molimo azalaka te père spirituel azalaka te ka père de foi nakosoke batu badonso babiloka bongo baza na milimo mabe ce sont des païens bakutu bapayen te baza begare athée bate kutu te ate mutoyo akanga motema andimeli nzambe te bango soit disant bakasa baza na nzambe mais baza na esprit égarement libungi baza baegare yoka liloba nzambe malamu flamme bandeko bozolanda toyoka Bible soki eza te tosala te. Moi je prêche que la parole. Très bien. Je crois à la parole. Bible de Belabiso. Tangelanga 1 Timothée chapitre 1 verset 1 à 2. Toke Caleb. Toke Loki. 1 Timothée 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Oh, les apôtres. Oh, nkolo pa bengaka. Nkolo bengaka ye, akaka fo nzambe. Mais nkolo pa tindake pa batu ba encadrer ye. Ozoka. OK. Jomenango. 1 Timothée chapitre 1, sauter mamona verset chapitre 1 verset 1 au sauter au côté mamo pedade. Pour ça la malamu. Toke Caleb. 1 Timothée 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. 2. 1 Timothée 1-2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ok. Oui, oui. Alors Paul a dit à Timothée, mon enfant légitime est dans la foi. Très bien. Bon, tant que Paul a bengi Timothée, mon enfant légitime, il y a un peu plus loin. Ami légitime, oh penanga na bimisi dans la foi. Bon, ce que Timothée a bengi na. Avec Paul là. Papa. Alors. Avec papa. Tant que Paul a dit mon enfant légitime dans la foi. Et ngolo banini. Donc Timothée azali mwana ya kondima. Lokola kondima za makama molimo. Donc Paul automatiquement za papa molimo. Il y a Timothée. Oui, oui. Parce que la foi c'est l'esprit, c'est l'esprit. Pour foi tout le monde a rangoté. Mutu wa muna teke foi yangoyo. Foi yangoyo. Où est-ce que comme foi yangombe to ya yangulu. Très bien. Mais foi toujours dans le Seigneur. C'est le spirituel et monde n'a raté. Alors, mutu aboto dans la foi. Aboto dans molimote. Mais c'est ton père spirituel. Paul a lobi yango. Soki akoti batute. Tokena verset 18. 1 Timothée 1,18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Regarde. Oui. Paul a répété. Alobina Timothée, moi nanangai. Selon la prophétie du Seigneur, nanzela malobe makina munoko nangai, la prophète, na teyaki yo, obongoli motema, nazako exhorter yo. Bunda bitumba ya malambu, bitumba ya elonga. Très bien. Mais Timothée comme déjà mosali ya Nzambe. Oui. Mais Paul a dit que mon enfant, mon fils, asa suko exhorter pour bunda bitumba ya elonga. Donc papa molimo azalaka. Soki koti batute. Tokena 2 Timothée. Tokeno ki
2 Timothée 1 toujours à 2. Caleb. 2 Timothée 2:1. Oui. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Yo mwana na ngai Timothée omilendisa na nzela kondima oyo ezali kati na nkolo mais yo koloba koma ke nazala papa molimo te mais ce sont des rebelles. Tanga verset 2 yoka 2 Timothée 2:2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Timothée mwana na ngai oyo zwaki epai na nga papa na yo oyo nga napesaki yo mpe zwa yango enseigne yango mpa bato mosusu baobserve oyo nga napesaki yo mpe opesa bango bawumela dans la foi dans le Seigneur. Flamme Oui. yango bozomema biso wapi ko basali ya nzambe oyo eza parole de Dieu te. Maloba na Nzambe. Alors, bon, sikoyo tokoloba nini omoni ke soki oka mtabi ke nazala papa molimo te père de la foi azalaka te déclassé ye Donc babima na église wana. bato babima ko bato babima donc azali motomboki obi ke bano bazangi bapapa na bamama bato babokamaka ndeori ya baboti na bango mingi basaka bempoli Babokoma bien te. mingi basaka barebele. Donc, muto azoloba ndenge wana directement za rebelle. Aza impoli, aza bili mabe. Yango zomona bakomo kotala ba loge. Bakomo ba talit. Bakomo ba bele. Omona mitaka na mosala nzambe na télévision polémique bazo fingana. Tout ça, soko moni biso to sala nzambe kana solo. Parce que to botama na ba vrai papa molimo. Pe to zo respecter bango ti lelo. Netinga na za grâce ba papa na nga molimo bazali. Ozomona. Alors Otangela biso ba kombo na bango. na tanga bango ti. Ta so suka pela pesa bombo te. OK. Donc, so comme to zo ba ke nazala papa molimo te a flamme Égarement. Rébellion. Yo moko zolo bango mais bato babetela bato wana maboko bote bango papa molimo azalaka te papa ya foi azalaka te papa na biso azalaka nzambe azala papa na yo yesu azala papa na yo yesu aza papa na biso te mais aza sauveur. Très bien. Celui notre sauveur aza plus que papa. Ozo comprendre. Amen. Pour papa ekobota yo maki sauver yo te. Très bien. Sauver à l'équipe papa. C'est profond vraiment. Oh. Jésus est l'équipe à papa. Amen. Donc il y a un sauveur, aza likolo, aza seigneur. Il y a comment qui c'est ça tout qui ba école d'ailleurs. Abaki ba toi banga na sana. Yoga ba école. Ba so ba que Jean Baptiste, Ozaeli, ba so ba ko za prophète yanguya okoya, abi bongo bino. Bozolo banga na sana. Taka nani Pierre baka ke yo ozali Messi. Ozali Messi akoya, oza sauveur. Yesu bikata. Koye bisango mutute. Oza comprendre. Jésus au dossier à ma papa. Amen. Pour yazali alpha omega. Très bien. Aza le commencement la fin. Très bien. Aza omniprésent. Omniscient. Omnipotent. Très bien. Mais papa abota kayo, eza papa molimo akyo kufa. Osomone. Amen. Mais papa yo Jésus toujours confessé à Koufakate, à Nounakate, le vivant, à Bongonakate, à Zalikoloba papa. Amen. Tout comparé à papa. Il y a Zalikoloba papa. C'est notre sauveur, c'est notre Seigneur. Aïe 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 aïe. Jésus de Nazareth. C'est lui notre sauveur. Donc il va se faire Amen, amen, amen. Batwa qui s'arrête sur un niveau ba papa te. Oh quand même ata ba papa balobaka na boti mwana mais na boti motema nete. Mais sauveur akota kati na mutu na mwana na mutu oyo oya poni.
A changé yepé. A changé peu motema na yo. Très bien. Osomone. Amen. Mais papa wa soka na boti mwana na boti motema te. Mais sauver ne soit compte à na motema. Très bien. C'est lui qui sonde le cœur et le rein. Kola pambola yo. Bata so kanda suka. OK. Pour le na bic. Pour la corriger. Pour la corriger. Koloto. Gomi pona ko effacer. Onyo sur ma bé. Ba selema ma be wana. Très bien. Oyo ba rebelle. Ba tomboki. Bana ya diabulu. Bana li felo. Ba sokota batu. Ba te ya satana. Ba égaré. Ba sokota batu. Na ina big spirituel. Très bien. Na gomme spirituel. Très bien. Flamme. Pour la ko effacer. Très bien, très bien, très bien. Et puis ko kota ba vrai be kitira mitema batu. Amen. Ah, Jésus, merci. Tangelagaï, Colossiens. Colossiens 3:20. Nasuki nanga awa. Soka mutakondi mate etali. Toke. Colossiens chapitre 3 verset 20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Hein? Je mets la mot. Colossiens 3:20. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Ok. Oui. Enfant, boto ça va parler d'abino. Na makambo nyonso tu. Po yango ezali malamu kati na nini? Na nkolo. Do eza kati na nkolo. Bana batosa baboti na bango kati na nkolo. Po yango eza malamu koleka. Ezo se précisément minzambe lokoyo. Oyebi ke Bible ke boto sabato yo bazokamba bino. Bato bazotemno maloba ya Nzambe. Po bazakoloba de la bazakoloba po na tina na bino epai ya Nzambe. Pe bato wana bazokengela milimo na bino. Milimo na bino. Ah, Nzambe Kolo Sunga. Obi chapitre 1 verset 1. Oui. Donc mutu oyo ateo maloba Nzambe d'office avec le pouvoir ya kokengela même molimo na yo. Très bien. Notre bon pour la moselle mo Nzambe mais pas na ngaza mwana. Autu ko bela abi Nzambe alobaki na kota mabondeli ya combien de jours? 100 jours. Akomi kuna beli. Pema alingi pa kufa. Abengi. Mais lo na bondege pona kaka muke. Made ekei. Très bien. Mais c'est de 4 retraite. Nepse ngabi 100 jours zo sala zaki Nzambe te. Yomoko. Ezaki yomoko. Omondo ko lingo kufa. Avani kaka nye. Azo talanga. Toto sa babo dabiso dans le Seigneur. Yango ezali agréable. Nzambe azo sepena yango. Po baza ko kengela bilimo na bino. Baza na parole ya koloba pa ya Nzambe na tina na bino. Bongo yo biko sala mutandenge wana te. Obongo le motema ndenge nini? Okola dans la foi ndenge nini? Ozwa ministère ndenge nini? Ba expliquer biso. Voilà, patriarche Vincent Makela tozolanda yo avec beaucoup d'attention. Na lobi question oyo babe nangana tout na yo un jour trop ça l'émission oyo. Patriarche Vincent Makela, na lobi parmi les 5 ministères. Ministère nini oyo penza balobaka mingi o pena ministère oyo babena kengata na père spirituel te. Eza au juste quel ministère? Ya koma mingi ba prophète hein? OK. Ya koma mingi ba prophète, ba onde batu ba niaka ba papa ya molimo. To ba père à foi, ezapeka ndenge moko. So benge papa kondima, to a molimo, ezaka ndenge moko parce que la foi c'est le spirituel. Alors, ce que pour l'andi ba mosusu na ba pasteur baza ba ignorant. Baza ba kota pe na clique. Ba kota pe na clique wana. Do bato bazaka ba tomboki abima l'église, atomoka asala mabe, agesa la pe ya ye. Awanga ni père spirituel. Ba wana nde ba wanga na père spirituel. Ngai na papa nanga tobe na te. Na ma l'église nanga mabe te. Na wanga ne pona nini? Bona talaka ba tandenge wana. Soko landi ye, o mona il y a quelque chose, il y a flou. Et ça la kati na ye.
Bonne bawanga na papa molimo. Mais un vrai enfant de Dieu, moi nzamba solo, abima na voix normale. Akionga na papa na molimo te. Papa msomo na basanjaka. Azaki moi na flamme. Awanga ni flamme, akome non valable. Po atinda ke na mission mona poto awanga ni papa na molimo kala. Atinda ki était. Eza rébellion. Bazo change ba papa molimo. Oh, Paul bazolo bana mwana Timothée. Ato comme na ba maître kama. Mais mutabota azaka moko. Très bien. Mutabota mutazaka moko. Mais ozo peut tolia papa libanda, maman libanda, et ngo bateka comme maman na yo. Voilà. Ok, voilà, eloke bomimbo kande yango oyo. Patriarche Vincent Makela, question oyo, et outaki vraiment musika, frère Hervé et Pape. Frère Hervé et Pape na Paris. Alors, il y a une question oyo. Alors, si quoi oyo baza sans couverture. Parce que mouto na papa molimo te aza sans couverture. Oui. Si quoi alors sort na bango eza nini tant bazo te ya ko imposer bato maboko ko sala ba défense sort na bango eza la nini na mkola suka. Ezaka na mkola suka te. Ba conséquence ezali. Tika na pesa na bana nga ya molimo mbote. OK. Si bana pesa ba papa na ngai. Na pesi tout d'abord na mon œuvre d'art. Mama bene mbote mingi. Moi c'est na ngai la femme légitime, la plus belle femme du monde. Ah bon? Nzamba pambola ye. Est-ce que ça na bana nga nyoso tout? Ko bana moi liboso kino mona suka. Nzamba pambola bango na pesi mbote mingi pa mona na ngai. Frère Lievin. Les États-Unis. Ozoka bana nga babenga kaka papa. Na mama Gigi, nzamba pambola bango. Na pesi mwana ngai Get Simon. Non, il get away après. Il y a pas comment kolinga hein. Il y a après. Na pesi nous Sylvie Kigalu. Les États-Unis. Aote ko sala mikolo yo. Nzamba pambola ye. Pe basuke mbule elamu. Ser Moyuma, ma fille chérie, Nzamba pambola yo. Frère Patrick Kamanda, Nzamba pambola ye. Moi nanga frère Blaise, mobali ya sœur Sylvie Kigalu. Blaise Soukami, Nzamba pambola ye. Évangéliste dit, mon fils. Est-ce que papa moli moi zala raté évangéliste? Bonga na zala ne pas na yo. Nzamba pambola yo. Na mwana ngai sœur Nancy mwana Popi nzamba pambola yo. Maman Mati ma fille nzamba pambola yo. Papa Nissé mon fils nzamba pambola yo. Sœur Mimi Tomadouda ma fille nzamba pambola yo namba na yo papa Yava nzamba pambola yo. Excuse mwana ngai sœur Mariam na Belgique nzamba pambola yo. Bazé belé Laetitia Mayala. Ah pas bana ngati bana biso nzamba pambola ye. Sœur Balbine Mondele ma fille nzamba pambola yo. Ariette Sunda nzamba pambola yo. Frère Florida mon fils nzamba pambola yo. On entend na bana penzo kapena bana Légitime. Dans le Seigneur. Ma vanda pena makolo yankolo menanzela mosali yanzambe. Mwana ngai mosali yanzambe munene ne États-Unis. Oyebi Jobo Bolibanda. Docteur Jobo Bolibanda. Jobo Bolibanda. Nzamba pambola yo mon fils. Nzamba zana yo. Pona nona sukina nu awa bansuba koya sima. Donc moto azakolanda mutu andenge wana. To mosali yanzambe oyo azangi père spirituel matiaka bato maboko afongoli pe église tout ça banini ba retour ko salama. Est-ce que nzambe pa yebe église yango? Ayebi yango te. Ayebi yango te. Yo mona temi mata Élisée tango Eli atikela ki manto. Tango komaki na moya moni ke mayo yo e katanaki na tango fungama kita ba yaki na maître na yi. Tango zongaki azwaki Eli manto Eli. Ababi yango na mai aganga yini. Nzambe ya papa na ngai Eli. Pa mai kaboni. Oui.
Mutu abotamaka kaka na nzela mutu. Alors mutu wana baretour ekosalamela ye. Biloko misato toleka na vie na ye. Okoma to bakoma na esprit ya berere. Nde tomona lelo. Parce que mutu ozokosala nzela kozala te. Azotambola ye moko. Beso ya berere. Ndeke tomonaki ndeko moko azoteya na église na ye. Alobi omoni Élysée. Moi sur Élysée nzamba tizaki makasi. Azokanga ko prophète. Na micro prophète. Hallelujah, amen. Oh God. Neba te chose à God à remema. Ona nzambe. To ezaka nzambe. Nzambe, ona intimidation. Ngaka sa God ite. Non. Sera te appartenir à boy. Hallelujah. Yo ba so daddy, amen. Oh my God. My God. Tu as même reçu mon boss là. My God, my valise. My valise. Donc my valise est à la raté. Et ça passe. Agangi makasi. Elisa oyo. Moi na moi so na nzamba tsaki makasi. Eliso. Église bagangi. Yembo aza ignorant. Et bongo bato azokamba. Bible le biso to kambo aza aveugle. Yebe on a fait une libre. Okwa na bulu mbale. Oui. Donc, on a un beso, berère. Et l'on a mis balé. Bon, on a bobangi ya nzambe kana mutone kozalate. Sonye zate. Awasana ngote. Kobanga nzambe e kozalate. Awosa n'importe quoi. Et l'on a mis ça tout. Sur la église. Alors comme on a chef coutumier. Bon nangai. Bon naye. Père ba ndokosala ba miracle moko masonger. Fondé. Ya lukuta. Mais on a quatre abatomi lelo oyo biloko ne sali. On moni ba conséquences. Et puis bato bongo ta somo na pas okolaté. Yo moni ba zokufa ba gêne. Parce qu'ils ont ça là ba retour à 5 protection. Voilà. Voilà, merci, je crois, Hervé et Pape Napari, Oyo qui répond ici à Patriarche Vincent Makela. Patriarche Vincent Makela, dans le question Oyo et Zalisusu, très important dans tout le monde. Dans le est-ce que papa ya molimo, ce qui a bengani mwana na ye ya molimo, a bengani na église, mwana wana ake osa l'église, est-ce que nzamba otambo na mwana wana ou bien ozana été? Ozana été. So c'est comme une église. Mais on s'appelle la Kelimabe, Bible le biango. On s'appelle la Kelimabe. Le bas, ce qui papa n'a siliki, pona yo, ce qu'on s'ala qui m'a bé. A tout cela qui m'a bêté. C'est ça. O me kisi kaka. Ce qu'on dit pakatoy. O biso no so basali enzambe. O ti ma peke pone comme surtout basali enzambe. O mona ba conséquences après. O mona ba conséquences. On va couper belé. Oui. Papa muta kosa yote kotomboka na église komanandenga mabe eza mabe poto za na seulement na ngote mokosu to renseigner yango o mona ba conséquences. Attention soki ozala musala onza ba ponela yo nzamba swana papa na yo libérer flamme pona musala songolo onga na poneli mais soko sala ndenga na yo otomboki okena bénédiction te okena malédiction. C'est très important, la mission avec beaucoup d'attention dans la mission. C'est très important. Nous avons sur l'église voilà. Ok, message clé. Message clé au Européen ça pour nos batomboki, les rébellions. Parce qu'ils allaient et loko nzamba boya na vie na rébellion, idolâtrie. Na ingratitude biloko misatu nzamba boya o alinga ngote na via moto. Patriarche Vincent Makela oza moto tonda na sagesse. Oza moto oyo oza na bana ya molimo ebele o ba bima na voie normale yo po bima na nzela ya malamu yango moni ministère ezokende liboso. Message clé nini oza nango pona ba rébellion ba oyo ba lobaka ki toza ba père spirituel azalaka te. Message clé nini oriko s'adresser na bango bazolanda bazonga na ba bazonga na baba se repentir bati abango sango malamu bandi bela susu nkolo Yesu po kati na bunzambe rébellion ezalaka te kotomboka ezalaka te omoni bato batombokelaka Moïse omoni ka sor na bango oui Moïse auti kozwa mibeko epai ya Nzambe
azongi mais ye moko susu a passion be ko na pona mabanga ya union pona kanda pour Israël ba peseke kanda ba peuple ya nkolo tant moi j'ai ay ko zwa moi sina ye Sephora ba to sera ensemble tombo kelier babika kaya no bakana biso tant to mo sali boye ye zo sali boye mais nzamba zo sa Moïse abi bima na kata batoyo na bomba bango nyonso soki ka utombokeli papa na yo eza kufa po ye mtakabela ki yo nzambe wana nzamba se retirer pai na yo landaka lokoyo batomboki nyonso nzamba se retirer na bomoi na bango baza de lokote de lokote otikaka na baverse na mutu lokola récitation mais via bunzabe 4 eza sute zonga na bon c'est de partir comme kene kitsa et pas papa na yo sanga bolimbisi abondelela yo nzambe potobika na kombo na Yesu. Voilà, nous sommes vraiment arrivés pratiquement à la fin de l'émission. Patriarche, c'est la synthèse. Pour nous clôturer, déjà nous sommes arrivés à la fin. Synthèse, c'est très important. Synthèse, c'est les athées. Nous sommes les Camboniens surtout une solution à Yango. Bible précise même la procédure. Somme ta selo mabe, ndone okiko sala, posons c'est dans cela. Soka boko yoka, Bible précise ndone okiko sala, po o mone lokola mupagano pe mokongo na pako. Mais ko tomboka, eza malamu te. Na suksi na numéro nanga. Numéro nanga zali plus 243 81 81 44 131 plus 243 81 81 44 131 ozala mituna olingi to kabola na yo parole de Dieu olingo zwa mwa connaissance muke na makambo za kana ignorance na yango benga na koleka nako ko kabola na yo maloba ya nzambe na komi na suka pana lelo mbote mingi pa mwana ngai Esther mabengele jama noir namba na ye frère Yves obaza bongo na Angleterre wa plaza mwana ngana bota mbote mingi pa ya yanzeza expérience siskale motema grand frère nanga propre na mwasa libala mama Brigitta mbote mingi pa ya Brigitte Pangi mbote mingi pa ya ma fille chérie Iguette Simao Madelena na Hollande nzambe apa mwana si motema nzamba pambola yo mbote mingi pa ya mwana ngai frère David na mwasi na yo sœur Yuyu mbote mingi pa ya koko na ngai sœur Naomi so na tangi hotel mbisa mbote mingi pa ya koko ping pong Gabé Yamba na Bruxelles mon fils nzamba pambola yo le grand comédien mbote mingi pa ya les grands prêtres les grands comédiens Mangobu nzamba pambola yo na mwasi na yo mama Fatou boze belé mbote mingi na ba so balingaka ngai pe balingaka ngai te bona ndemission tina suka bo partager yango kabola nango na ndeko ya zana ignorance bona na ba verset wana tanga yango je crois que kosunga yo mbote mingi na famille nanga mobimba na mwana nga oyo asali fierté ya libota la servante Sephora Makela Jade la prophétesse asisi classe nzambe azane makasi apambola ye pe mbote na ba congolais to bunda pona mboka na biso ekende liboso ekozala bongo malamu tika nzambe bokasi bonso apambola bino au nom de Jésus Christ. Voilà, na pesi merci pour na patriarche Vincent Makela au pesa kibiso ta ya koyamba na émission vraiment nzamba pambola yo. Merci. Na micro ezalaki pasteur Flamme d'Angola na caméra tozalaki na frère na biso Caleb Makela na réalisation tozalaki na l'homme valable évangéliste Cédric Makela. Na pesi mbote na maître Daniel Tumba, maître Julio Consolata, mon avocat Cambès, maître Idi Amin Dinzoki Mbombochar dédié, na pesi mbote na Bananion sur Vallée de Bereka, na pesi mbote na Gabi Yamba Coco Ping Pong, na pesi mbote na Iguette Simao na Hollande, Gypsy Sindela
toujours na Hollande. Na pesi mbote na papa Jonathan Manzela. Na pesi mbote na héritier Kasongo, mokonza Bruxelles. Na pesi mbote na Azimotale, papa Dubai, bo partager émission. Nous sommes mbote pas moi na ngamoko. Na pesi mbote mingi pa ya Margot, Sœur Margot. Sœur Margot, nzambe pena apambola yo. Je crois que tu benga na toko solo là. OK. Voilà, na pesi mbote sus na Depsi Mbimba na Bruxelles nzamba pambola yo, na pesi mbote na Mona Bière, Mayamoto mobali ya Mama Tita na Paris, et sans oublier Princing Bethesda, ezo sokola ba veste ya kitoko wana na Oswe na Ethiopie, na bosanité prophète Conde de Paris, Mama Bichou Conde de Paris, nzambe a pambola bino. Na pesi mbote na mon cœur que j'aime beaucoup, Joëlla Flageau, maman de mon bébé Miradi, le bébé de papa Flamme, la star du moment, bébé Miradi. Et je salue aussi la servante de l'Éternel, la sœur divine. Wanazali camarade ya maman Joëlla Flageau, la sœur divine, Wanazali motema ya évangéliste Cédric Makela l'homme valable. Na pesi mbote na Fondation Ekumbi, ezo pesa ba visa Schengen, na primoko abordable na un mois aussi visa na yo. Soko lingi oso ba contact obetika na plus 243 98 18 22 616 on les numéro nanga plus 243 98 18 22 616 okobenganga na kopesa yo ba précision ya ba visa na un mois aussi visa Schengen na yo. Na pesi mbote na bana nyonso ya Vallée de Bereka, bana nyonso ya les Rochers Sali, na pesi mbote na prophète Konde, na prophète chancelier Lema nzamba mona yo. Et je salue bandeko nyonso obolandaki biso nzamba pambola bino, nzambe a mona bino pe tonton Masamba mobali ya mama Liliane na Paris, nzambe a pambola bino, Jidoka ya Boga. Que Dieu te bénisse. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata esemwa milikola balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert.